na tindaki maloba na optaki vie moko ces derniers temps na lingana nga susangana te. Très bien. Na lingana nga susangana te vie ba comportement ba artiste msutoza na bango na koma bena moi l'écart et famille ya solo na comité na comité mais na zana bango de cœur ils avaient pas si pour na koma place na mena okoma OK ils a place na ya kawana na vanda na molili en face à porter à l'opango to vanda na vie to solo ti x temps na démarrer na zone parler des bandes à London TV. Le comportement na ye ndenge nzamba sala nga na acceptera mutu ndenge azali. Vous comprenez? Mabe na ye na chemu panzi bola mone na zu. Nga mago na vana na poto. Zamo rapide hein? Nga na vana na poto mago na yebi pasi bana poto ba mona pona mboka o. Donc kozala mona poto okomi responsable la famille na bino. Siko responsable on a makambo mike. Vous êtes responsable de temps sur la minere. Mais les gens qui sont responsables de la famille, ils sont et comment on peut savoir Kanda? Alors, si on déborder, on a vous en avez clair. Des bandes à London TV. Bamsuku tu vas vendre na mais passer na vie on a été. OK. Bokenda na bino ka bobeta orchestre moko mais bo passer na vie la vie on a été on a passer na ye. To longwe na ye sasa. Toke Japon biso mi baleka. Azo coach ba. Il y a groupe T mais biso mi baleka. Jean azo coach ba idée ba idéologie ba bol. Donc vieux Lambert Zaka moni to telemi bo na Japon et des japonais ba ili boso nga ba pesi mbote o ya respect. Do ba gumba mi pena na niveau makasi boso nga. Ya pas na yo. OK. Vieux Lambert otala. Tant ba telemi nga pe na pesi bango siko bambote omoni omona ka film ya Eddie Murphy OK ndenge le ka na couloir de toilette wana et ça la melanga OK siko interprète ba ko yibisa biso nga na vie Lambert ba biki batu wana ba laxi bango yonde godé le fond OK là c'est peut-être que vie Lambert abi petit yo za mutu munene nga na tambula na ba star à danser na mona na scène hôtel na mona scène hôtel na tambula na ba vie na rebelle. Tu viens de donc gumba mine tout le monde a filmé à Eddie Murphy. Ah, petit mais le bagate pour une place via le courage sur l'accent ne ba lo baka ne ba swanaka. OK, ne o ma o swana swana o ma o lo babo ya be Lambert. OK. Donc l'accent a tout. Car au morning na ba réserve belé na niveau au film ande na kenda na de voir l'accent a tout wana même go film. Ah non au film l'accent. Un souvenir moi au garder. Na garder ngo. Mais pareil des bandes à London TV. Nako tolérer ma bongo te nako appuyer ngo jamais moi nana est-ce que moi nana za boketu déjà il va normal à tamkete so on a problème na papa est-ce que comment na niveau moi na quelle méchanceté. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne télévision DML TV original. Merci pour votre attention, votre fidélité. Et merci à notre cher abonné de DML TV original. Bonjour, continuez toujours à commenter, à liker. Ça nous motive d'avance sur Osala Moussala. Comme il faut, Mago Mobile Nzambe, votre apôtre et votre homme, serviteur, Azara, pour nous repasser une nouvelle information. Dans le temps réel, j'aimerais d'abord dire merci à les bons dieux, le maître des temps et des circonstances, Jova Rafa, Jova Nissi, Jova Jiré, Jova Shama, Pessibiso Makas et Makoko, mon sous ce tongo, pourquoi elle est là. Merci parce que dans cette analyse, moto comme ça, abatté par prêtre. Si on t'a cabelé au mbongo et deux, on va soppeler malobactor, malobangouya. Si on a monté à bonto, tombe toi adoré, jour nous avons Nzambe, yenda pe sarabsopé, ma pendant la nuit, en Nzamba, biso na tongo faut que ça a l'habitude de kopisaka Nzambe merci parce que au-delà de tout nous devons que ça ngomba mbongo mitu kama mapango ba compte bancaire mais au Nzambe linga ko na so ba email ezakaka ko
coupé, ça y est, merci. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera ensuite dans les grandes choses. Il y a moi, que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans la mais santé, dans la liberté, dans la merci, c'est très important. Je vous rappelle aujourd'hui que Ami Kilo Yamboka a bêta 3 à ce côté de bêta. La combo ya Godé le Fombo, la base. C'est avec lui, on va essayer de parler par rapport à l'évolution de la musique congolaise, par rapport à projet d'avenir à Godé le Fombo. Puis par rapport à Marambo, je sais que l'actuel, il paraît qu'il va publier moi na yaboké tu vois yambo. De tous yoka. Torbé tapé moi mouké li solo et bien événement où il a déjà calamité en 2023 avec Godé le Fombo. Merci na Bob Kokissa na prise de vie, na montage. Merci à Yannick Yura Pro na réalisation. Merci à Debrino original, la pétion de Londres, Sam Concours. Le nécessaire papa René qui m'a dit que autrement dit papa Lobé n'a pas son beauté. Merci à mon vieux Paul Moutou Nzambé, il y a un transporteur ou à Teli Bande Kwachang ou plus de 4 quelques bis pour un événement, pour un concert historique qui a fait rigole le 24 juin à Stade de Martipé. Et dans la Massaramora Sali Bateau Eneken 00 sans alcool et quoi accompagner événement affaire dans Stade de Martipé. Merci aussi à Alpha Sonable, le grand couturier sponsor dans la Nazo Banane de l'émission dans le monde des jeux Bassimi Jabaputa, Bassimi Jababoubou, tout comme ça avec Alpha Sonable. Alors pour ne pas retarder mon invité qui est Godé le Fombo base, Bob Kokissa Fongo la caméra n'a pas ça. Godé le Fombo, bonjour. Bonjour Margot, mon bel Nzambe. Godé le Fombo, toujours en forme. En forme. Santé normale. Très bien. Donc température bien, bâtiment du cœur, tout tension peu normale. Tout normal, stable. Stable. Nzamba ça est ma casse. Très bien. Trop. Très bien. Ok, photo bandara sans souffle de vie. Ma plaie, ma pang. C'est ça. Le mouton qui mouton dans la mambo a puis on l'a nzambe t'a touché mouton man pas personne bon. C'est nzambe mettait. Comment de pas ne point. Né souffle de OK. C'est important pour nzambe merci. Chaque jour et puis dans moment dans circonstance tout. Très bien. Il m'a appelé ça, on s'est lobé l'absolu déjà. Circonstance tout remercie. Comme ça, Akaï. Na profité na présenter mes sincères condoléances parce que la dagi pena vie na yo. Lambe ndo kando mbe pina ba artiste toute la famille biologique bato ba otala yo. Sangoliba ni zo ki choc comme d'habitude so moko so tiki biso da choc et ça c'est mota mokete et surtout na vie na Lambert. Azaki pena yaya azaki muto na kimelara pona ozwa conseil très bien sigo na zangi donc la facilité très bien la facilité et kutu ba remplacer moto te donc et comme vide pour moi très bien ba conseil musu bazana ba bolemba te ba musu ngabe na conseil yo bozo disciter yo posa conseil mais mutu na mtata na particularité na très bien et ba niveau musu vie la mbera na koma ezaka yi OK na niveau conseil OK donc sali bena vide très bien. Mais apparemment, il y a des perdre comme moi, tout trop à soutenir, Bamboka, je sais pas si il est Congo, au père de Givena de Fao, au père de Lambelambio, au père de Velitumba Simaro, Batu Minga, Yabanga, Bino, Ming côté Yaba Chabola de Boyo Kendi. Ils ont le bloni. Ils ont un rabalouan, nous mettons au monde qui na liwa ils aura tout le monde les deux autres israéliens ont déjà koufi français m'ont pas koufi américains m'ont pas koufi donc liwa il bêta partout ce que do bêta et qu'on a en côté et ça va pas nzamba permettre et que très bien gars ils ont le belangelo te prise à liwa très bien na yebi que liwa et ça là déjà mais Dieu merci nzamba longango et biso ba o to ndimaka to banga wango exact to ezali nango à tout moment egoya mais victoire na biso ezali que nzambe na biso kwa longango très bien na zalez côté wana et puis yango moni nzambe mo lo bayina circonstance to remercier ça va Godé le Fombo qui paraît matanga là mais là ba pushango fa ke bima na zo ka ba ko sa fa ke bima il paraît ndé ba repushango je sais pas ba bien longo pe na matete comme sur na limité pour na bi gyoza beaucoup plus na famille parce que ça pe na vie na yo na résumé question na tona formé dans sens mususu message ya liwa la melambio o yamba ka onde et puis comment on a disparition avec na la melambo o bofana ne ba voyager ne ba mbo rebelle et je le beloni tisi ko so fandi
Bon, nga na la munga qui na tongo na monika appel. Oh, est-ce que Velamba Koufi habite? Faut pénal na vérifier quoi. Et na kemba la mona Sara Congo artiste en danger. On a mis dans le boulot na. Quand na koti ko na ke kuta dai ça publié. OK. Et na confirmé qu'il y a un gros. Les nauteurs le bané bandélia ils a choc. Ils a choc. On a un programme. On a un programme. Vieux Lambert Azala qui artiste amuneni. Il y a mon kété. Tala yego to bandé na ba grand maître Franco. Oh biso to toucha même pas. Donc il y a Azala déjà kuna tamboli ti ayo kutana biso. Normalement, il faut aller là-bas bien. Faut aller là-bas bien. Et le roi de Moko, il y a un membre de Sokoda. Sokoda, il y a des belles kuna. Des belles. Il va foutre bien bon, il y a des ordres de Zanakati. Il y a laissé aller à Mboka. Jour, il y a un chapena, Maramunanzela, Maramone Obonga. Et il y a trop cirque. Aokundama bien. Très bien. Bambongo babomba wana na otu ya biso. Letinga ba futinga defate. Tout wana na. Kina na konti ala milam. Ba bim faut ba bimisa. Changa na ngana saka cha matanga ala milam. Ba bimisa ngo to le la ville Lambert dinema. Na bandi national landi pe communiquer ya Sokoda. Na landa Charlie Kadima a publié déjà communiqué. Tozana limité. OK. Après limité na 10e rue. Veillez aux misé et na tongo toke centenaire cinquantenaire très bien to corps to na misé après misé et que nécropole c'est quoi programme fixe pas petit date robima date est-ce que vous en avez date robima pour battre bazar déjà image bon na rozana ba réserve belé pour naza pena partie prenante ba comité d'organisation très bien. Nous avons réserve à fixer date. Au Congo et bon bango moko Congo m'a changé à tout moment. Et là tu na lobby lelo on a bizana nous sûreté na membre comité tous là va fixer biso. Mais programme d'SCP Sami Bongo. Très bien. Tout on a limité après limité tout on a misé tout lali na tongo nango toké cinquantenaire toujours corps à vie. Ils sont amusés. Après misé les arabes na ma tongé baché combo na na plaque na monument na bisoana après enterrement. Très bien. Alors Godé le Fombo, je sais que vous avez un choc parce que l'ambiance qui vient à yo, ça fait mal qu'au père est très cher. Alors dites-nous, souvenir nini le Fombo gardé à Malam. Il y a parti aussi comique, il y a vie bébé na vie dans l'ambiance. Ba souvenir est belé mingi nga eza ba conseil mingi pana eza ba conseil bien na autour le bandeli azagi ya o soki naza na problème tant on a benga batuye na bana ozang ça été on a benga ya ta problème na ngo boye na kende na ngo ndengeni et puis abana ko tarder te mbala mo akota likambango apesinga pe na ngena yende na ko memela et puis na ba conseil na ye na zo ba ke conseil me souvenir souvent à vie. OK. Souvent à vie, on a un beau salon jamais. Souvent à vie, ça veut dire dans le cadre de la musique. Ouais, on a un millier na biso gara, on a un millier na biso ayi bisanga ndena kozala ndena otambola ndena osalabo. Et puis le Cameroun peut comment na mona benga na bengi pe elo na sepeli yangwana. Na bengi na bia ya taille loko lobai boye salanga bien. Et à sepela makasi. Très bien. Et puis na auto bengi il y a pas un mois. On a eu ce que le Cameroun sanga boye. Sepela makasi pena. On a été parmi les souvenirs à Makasi. Je dois compter que tout est au voyage na Colombo à Japon. Japon voilà. Colombo à Japon, bisomi balé comme artiste tout ça na manager Yves Sambo, biso 3. Mais artiste c'est là biso balé. OK. Colombo à Japon et dans ba donc tu passes pendant vie quoi. Bola la rabola muka bino deka. OK. Bamsuku tu bavana na ye mais ba pasane vie wana te. OK. Bo kenda na bino ka bo beta ko kese moko mais bo pasana vie Lambert vie wana te ngana pasaki na ye.
tolongwe na yeki sasa toke Japon biso mibaleka il y a groupe T mais biso mibale idée ba idéologie ba bol donc Vieux Lambert ezaka moni totelemi boy na Japon et des japonais ba liboso nanga ba pesi mbote o ya respect do ba gumba mi pena na niveau makasi liboso nanga pas na yo OK Vieux Lambert otala tant ba telemi ngapi na pesi bango siko bambote do omoni mona ka film ya Eddie Murphy OK ndenge le gars na couloir la toilette et ça la melanga OK siko interprète ba ko yibisa biso ngana Vieux Lambert ba bi ke bato wana ba laxi bango yonde godé le fond OK là c'est peut-être que Vieux Lambert a dit petit yo za mutu munene ngana tambula na ba star à danser na mona na scène hôtel na mona scène hôtel na tambula na ba vie na rebelle bato bina baye donc bagumba mine to mona na film ya Eddie Murphy petit me lobaka te pona nini place via zo kura siko ya relaxanga ne ba lobaka ne ba swanaka OK nde ko swana swana ko loba boye za Vieux Lambert OK donc relaxanga tout kaka omoni ngana na ba tina ba point musuti OK so mda otumbola nga omona na lobby na yeka mais niveau pena na keneli kolo na kenda te po mais na zana ngo na maîtrise na ngo très bien pour na so pena leçon biso de kaka OK alors question nanga monsieur Zali depuis à Koufi vous avez un message mais est-ce que c'est comme la famille parce que famille Zali j'espère que peut maman ma famille banane pour yebi bango et puis na la bagi na awa ke mingi ba artiste ya ba chabola côté na bino ya mboka no bozo kina bango ezo le bela ya bino ele woni na tindaki maloba na optaki vie moko ces derniers temps na lingana nga sous sangana te très bien na lingana nga sous sangana te vie ba comportement ba artiste msuto za na bango na koma pena moi l'écart et famille ya solo na comité na comité mais na za na bango de cœur ils avaient pas si pour na koma place na mena okoma OK ils a place na yaka wana na vanda na molili en face à porter le pango to vanda na vie to solo ti x temps na démarrer na zone palais très bien et aux moins choc sous ya okoma sous place wana mais na okoma très bien na okoma nanga ngana kenda place na caméra te de baninga musu basala ngana okenda nga caméra ozana ngote na ozala nanga wana na vandi ti na zongi na anda vous avez un projet fabo sala na ebo réaliser projet ebele générique ne oya sika ngam na betaki OK ngam na betaki et puis ngana etozaka bato Gilles Sana ya Ikiria Gilles Sana OK ces derniers temps pour bamsu baye ngana za sona Gilles te mais nzamba o répondre bango po ba opi ba sala ki role wana liboso ba mususu nzamba bengi bango eza na ngwe lengite yo uzawana ulingi lo fumba ya ka plastique OK nzamba o répondre bango mais Vieux Lambert ba projet belé surtout na production Gilles Sana ba projet belé bon nzambe ka yemo a sala ndenga lingi très bien yaka ma nzambe voilà nena le ngana na makambo ya Vieux Lambert il faut dire dans mutu fait sur la paix makambo pas munene na musique to estimer eza bena vie prouver te mena biki yo koza na mo ke mesure Vieux Lambert to rôle ba ka na agini ko boulena bon biso pena longi apekisa biso biso longi ya boya letinga boy age nanga bato bayebi yango te baoyebaka yango pete longi moto asalaki ezala bongo biso oyoka mwana ntemi mponga na moto na ye nde mwana ntemi kaka moko ya mwana ntemi longi kaka longi ozoyeba te longi eza na mwana ntemi ozala okuya na église ne te nazaka moto na ye na ça veut dire comprendre te moto nzambe nandimela te biso oyo eza na ba idéologie eza na ba principe moto asala ba principe na ye alingi nga siko nakoyaka na ona ndima yango yokoa principe yango na ntemi nakendaka mpena soko alobi ndeti makambo wana adadene eza napesa ye raison oyo wana yanga bomonaka wana yango te Dieu merci banda bachiki ezaka nango yango te do ekenda mpe bongo nakumisa nzambe mais ko estimer azali moto ya génération nini evi aza mokolo
Yoza mukolo pena. Do wana mukolo. Ça peut être tu connais pas misa au bazar veut tu côté. Ah. Vilambert. Ata pena côté ba côté ka ba quadra ba peu près ba ajoana. Ba josa. A musika na ba honte. Ba bosi bosiana. Usuka TV abita na Franco. Mago. Godé le Franco. Bada bisika ba josa ba bosi bosiana. Côté wana. Ba côté na ba juna jana na. Grand-père aza na ye. Ah grand-père aza ya na ye. Vi josa peta msoza ya na ye. Mais ya musika penate. Ba redi ya miss. Ya kozala na ba vire di bien ye ya na redia. Baza ba série ba c'est en tout cas ba côté wana. Côté wana kaka. Ba côté wana. Voilà. Mesdames et messieurs, on va évoluer avec vous dans votre chaîne de télévision DML TV original. C'est avec Godé le Fombo, tout le monde par rapport à Venabiso Lambelambo, à Salé Belé, la chorégraphie. Donc, à Ndokandombe, la canne sous Ndokandombe, Lambelambo. Non, il y a aussi ça quand on a Bibi le Fomboyer. Ah, vraiment. La Bibi c'est la vérité. À souvent, à ceux qui sont les lobats sous Sobako, c'est la Makamondé, Bazo, René Mabé, mais les monde ne vont pas comprendre. Pour ce que le Fombo Makamonaoya. On va expliquer grâce à l'âme. Ce qui était dans la nous avons conseillé na vaina. Mutazo ba calomnie pour na calomnie. Muta calomnie pour na mona na vaina mais lelo souté. Le so salaire kosi na oya. Très bien. Na oya expliquer wana eza makambo vieux Lambert et ça bien et sauver un peu quelque part na ba bêtise belé mutako tikala azana point na e ils ont battu belé que tu vas causer la maramunga na koma na baba na bisoté mais or qui bino boya ka ko baba na botama très bien ba to quartier bango ils ont ba journaliste musu ba sir na ngaku ba ya ba tuni ba quartier ba na la ndona ba net ya témoignage qui toko mais kala na bano ye ba te ke fona lo ba kapé OK et vie Lambert banda mona actoire na Japon abinanga non et puis pas yo api na Japon pas y battre belé na ba leader belé ti lo ba luka ba kene na ba kenda te et ba ofuka mela Maman Blash Memba ya yango zoa. Alors Godé le Fombo to évoluer Godé le Fombo au désirara to oyeba kamoto ya motema malamu ndenge ni bon wana liboso pe na gine erreur liboso na erreur ngaba no kanisa motema malamu o entourage ne ba bien na bana définir en bon na bana ba mutu wana tala entourage ne ba bien c'est que ya za motema malamu OK je me suis rencontré na kulutu mona lo ba bonga pexinga tu n'es pas ni habité mutu yozo mone mutu motema malamu kwa azana entourage na ye donc wani ze intérêt OK quoi il big intérêt mutu motema malamu luka intérêt te aidaka tout le monde ya kutane na vie très bien yo moni ya mutu azana entourage na ye mais boke luka neve na o souffrir OK mais la moyen pour aider azana moyen ba moyen OK donc wana za mutu motema malamu définition ne change très bien donc mutu motema malamu mutu aidaka tout le monde très bien et balobite ka tu na bandako ba te mais une fois okutani na ye très bien poser problème na yo na ba moyen za nango mutu motema malamu ko aider aponate azela ça aponate ponga pe na bitala ndeti ngana kangama ina boye mais mutu boye ide ngabi mutu wana ida ki o mengana ebi ndeko na okem na vandanie très bien donc azane mutu motema malamu très bien Godé le Fombo tam tu polo fombo le ngana te va tanga kombo na ye très bien Godé le Fombo oza munene osali belé ozo continuer toujours osali belé pour la culture congolaise moi je te dois vraiment beaucoup de respect parce que oza mbiaka mais du côté matériel les gens on acquise ba juger Godé le Fombo que artiste étant en bêta les lois également va faire ba lien la musique a bisin demba te qui a lien la musique mais Godé le Fombo pas juger côté vie matériel ba bien oza moins mais côté artistiquement oza munene comment décadence côté artistiquement oza munene mais côté matériel oza moins oza moto so do bêta le Fombo artistiquement oza munene faut mon appel munene matériel là pour sali trop mais comment doit juger mingi vie matériel ba besoin mokina vie matériel bon on bombara moké o bombara te on ezaka po naza congolais so na congolais tende bo vivre bongo te naza congolais mboka oyo crédit ezaka te crédit na mboko eza te et puis ba mosala tout sali salaire malonga ezala jamais et ba tout edaka ba zongi saka pété
Voilà. Si on a un pays, nous sommes alors, bateau, c'est un matériel, les gens, comment place les gens hyper courageux. Ouais. Hyper courageux. Bon, on a l'habitude que bateau tout, bateau a permettre à un courageux, ma c'était ma jus. Ok. Ça lui peut m'arriver. Mais n'a toujours majorité. Donc, la majorité des Congolais, les opposants ont besoin. Pour nous, tous en épargne. Nous avons des commentaires au monde, nous avons fait des bombes. Nous avons ni na to zwa ka to bomba ni na to zwa ka yo pa na pa no ebité to zwa ni na to bomba ba avion ka ebele o mati ba avion ebele o moni monde ati mo zwa na mbongo penati de ba voyage ça na ba pied au voisin bo jamais ba monga balonga parce que ba ta la biso na des mètres télévision ba ta la biso ko le na zo lo bango to zwa pas grande chose. Le fombo, ça dit succès, ça va être vraiment fou quand même. Oui, succès oui, mais bon auto le bagage, bah senga, fallait go épargner dans la raté. Et dans le roi Léon na Congo, bah ça la bazalit, bah ça na ba compagnie. Yo que nous tenir moutona rigueur que yo épargner té, a go épargner ni, bah foutir $100 mago. Ayi na ndako déjà. Tant comme quand na ndako foutir na ba nyonga $60, atika na $40. Mais ndako peut faire foutre en haut tam susu $200. Akego lukambongo ndako pas mususu. Mon ba foutre 3 jours après si yo zo senga épargner. Mais ailleurs très bien. Ailleurs na bamboka mususu. Ba tu ba épargner ka. Ba foutre 1900 €. Bien 2000 €. Foutre ndako na haut tam susu 700 €. Ba o bazana bandako ya minene. Ba o pe bazana ba 300 € bazana. Et le reste wana au $100 provision. Très bien. On a vendu un poteau, on a eu un oloba. Mais na poteau qu'on a que musique, tout que na braza. Braza quand on a na ba mi qu'on a tant que na ba en charge. On a na ba niveau, na ba place belé, na l'équipe. Très bien. Mais yé quand place à salara, à ce qu'on va épargner. Très bien. Biso on va épargner. À tout cas faut la mouiller. OK. On va détourner. Pour normalement na linga la photo tchanga mouiller. Oui. Au détourner bon oliviga pour na linga la elo msezate très bien bangone ba épargner ka bangone pe bazo soit comme massa na yo ba détourner o yo pour épargner OK pour vendre bena bo détourner ya peso ya ibele très bien biso ce qu'on a ba détourner relation ça raté ba détourner wana éviter ba coopérander ni na ba musicien na ba toine baser la misa ça ni na beta bien que une église mais il faut un musicien Kassinga na comprendre des pour mission va détourner ici bas ça veut dire bato va détourner ko mona na wa milliards wa ça na biso tukuta na atteint très bien est-ce que ça utilisation en relation dans ça la relation de mabe ou bien bato yo bete là au bet là bato fêlé relation mon gars simple ou bien mané ko jija bon que le grand grand maestro le fombo parce que s'il faudrait aujourd'hui tout temps ba icône ya sima ya musique ko fombo ba mingi vela meilleur na kei ba ti botre ya raconter vous a parmi ba icône moi je le dis na zo asime ba dire nanga mais comment ba jija la vie na yo ba jusqu'à aujourd'hui le fombo comme bazana ngo marié qu'il était papa ya bana responsable non na mboka mais il est toujours chez Bango na lobiango bien pour naza na bato wana te. Et puis na Congo, nous sommes tous salara, bambongo to futamara, okwana ko épargner te. Loboza na makamususu. Makamususu wana vient na mwa betelinga lisola bu fombo. Mona teke so tena mutumba la liboso jour wana ga. Peut-être sa culture. Mago. Nyoso mutako zala. Mais faut ya bakonzi. Bakonzi mboka. Au moniteur mukonzi oyebi ke bato na bayoka na te za lokwa papa okobota pe bano parmi bano ba misu bayoka ni te et ça la mara mais yo papa lobi lokwa bana na bayoka na te ngana no set bango te ou bien yo yebi bien ke mwana na alinga mwana na to benga mwana na benga bande kono boya to solo a benga o bayoka na te yo papa malamu siko fosali osali ke bango tu baye ba ko za besoin na bango voilà ba continuer so ba sala ngote ba bien ke ba kuluto na biso ba ba terme belé na comment olinga solo bate donc baza intégrité nyoso na zone na lo bizarre c'est-à-dire baza dignité baza loyauté et yo ba terme les utiliser tout ça on a linga la pesa bien baza malamu te ba malamu ke po zo lo la président Kabila abengi yo abi naza na besoin ba musicien yo ke na 7 musiciens est-ce que vous avez malamu non yango bango ba sala
Toujours les Fachi Béton, le bin, n'a besoin de musicien va épauler Union Sacrée. Ils ont mis 12 personnes. Est-ce que vous avez malade? Non. Justement. Bah ça va mauvais. C'est en français. Non, on a une occasion. On a aussi bah il s'en a eu tout bah il y a boya kanaba. Zambe. Bah il y a repère kanaba. Bah ça veut dire. Bah si bah le ban en phrase là. Bah il y a tout bah repère ni yo ya kanaba. Donc on a la zone à Julika. Na il s'en belé. Moi tout oui. Donc, ils sont faux. Très bien. Ils sont faux. Donc, si on les Cambo, le président de la République, est chef de l'État. Chef de l'État, donc, Moukonza Mboko. Moukonza Bambongo Mboko. Très bien. Na banque, na bureau, na ndaku na Bambongo. Très bien. Si on a besoin d'artistes, si on met les états décents, et on dérange le chef de l'État. Très bien. Sauf que Bango, il y a un artiste, il a mis 7, 5. Comprendre donc il a que ça rappelle que baza malamuté ok prévenu aux autres kamago pour sinaye biso ke ba malamuté ok donc mon nom exemple wana donc mon comme tamana bandana Kabila président Kabila ben ça ba monsieur combien de fois et puis bakenda ka combien biso ba msuto yako yoka ngo mona moto sala kuna o mena moni ba musicien yo zate point pour toi na ebi ke le fumba da musicien et puis a munene bato mbi baza kuna to sorola tu as un phone, na bête la rave bango. Ah, mais t'as pas qu'un dakuna ba web sangata. Ah le batanon le na web sur le log bachamo na bango. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Tout c'est Michel Lelo de le fond mon base. Tout ça en tout cas, c'était vraiment réellement plaisir à mon émission en tout cas. C'était très belle émission, c'était vraiment réellement plaisir à mon émission de la carte DMTV original. Alors Kulutu na yo, aza kulutu na age? Non, non. Bokechu, kulutu na autre. Bokechu. Ah, bien autre. Oui, wana biso bana otala bango, to ibana boketu otala bango. Tout le monde va publication moi ça l'internet, bon, je sais pas si c'est vrai ou faux, il paraît. Va publier moi na il paraît. Na moni ndoma moi ça c'est là analyse abi za malamu pour bokechu, ba mission afinga bazaka batata bat. Eza malamu ko sale bongo kutu muta publier moi na sali malamu mutu sous ça peut ko bomba moi na ngo ko bibisa ba partie et tout à moi na bongo. Et ça parce que pour tata le canal TV au fin garabatu ok ba tabi ke boketu alors ba ba ngi combattre bonara pour la cause mo vrai réel pour na mabeli ya mboka de monde moi ça lengo Michel lui qui za malamu bongo pour été ya boketu et je sais pas sur qui makambo yango ngana ko tolérer ma bongo te na ko appuyer yango jamais moi na est-ce que moi na za boketu déjà il a normal à ta mokete. Si on a un problème, papa, est-ce que vous combattez à niveau moi? Quelle méchanceté! Et la méchanceté, mon a eu niveau dans le bangote. On a eu ça jamais dans la vie. Et puis, on a eu quoi appuyer à ta moquette. Donc, là, ben, ma bé à ma bé. Ma bé à ma bé. Si on a un problème dans la moto, balobi, biso, pour un chrétien, biso, si on a un problème dans yo, je préfère na zone selon ma bête. Au père, on a eu ça bon. Dans tout selon ma bête. Mais là, jamais n'a pas appuyé ma bêtise à bongo. Jamais de la vie. Donc, là, père n'a pas eu ça. Et là, on a mago. À l'ingioté. Mais yo salié ma bête. Donc, il a dit que yo besoin de salier ma bête. Pour y a commis un rat à bâton, on a prévoyé que baling à la bango yoté. C'est tout. Pour nous on salier ma bête. Bête est cara. Si on a boqué chuté, est-ce que et nous on est au tindo pour nous attaquer moi na ye. Okuta na image à moi na. Ko le quand bisoto tokuta na ba image à batute. Afinga bino ba musicien, ba politicien, tout comme ça. Ah, pardon, au moninga. A jaroté? Té jamais. Jamais. Et là comportement na ye, ndenzamba sala. Nga na acceptera mutu ndenga zali. Vous comprenez? Ma bena ye na chemu panzi bola mone na zu. Nga mago na vana na poto. Zamo rapide hein? Nga na vana na poto mago na yebi pasi bana poto ba mona pona mboka o. Donc kozala mona poto okomi responsable la famille na bino. Siko responsable on a makambo mike. Okoza no responsable tam suna makambo minene. Mais lelo bana poto baza ba responsable ya ba famille na biso tina makambo mike. Très bien. Et comment on peut savoir kanda? Alors, si on va déborder, on va condamner à bangote. Nous avons clair. On a condamné à bangote. Basa yelo fêté. Examen pas mal à l'hôpital. Basa le examen. On faut bâtir nambo. On faut bâtir nambo.
alors bayebi ke na mboka wana eza mal dirigé selon bango et puis ngana okondane bango ndeni po ata yo na nga mo pesi na senga gâteau d'anniversaire donc naza parmi bato wana bangi kombo za nango oui si na senga gâteau d'anniversaire parmi bato basenga oui jalela donc yango moni ke bato wana ti bakoma na ba niveau wana bazala na faute te baza na besoin pe asali mbongo na ya beti kayu a épargner pe tam sumwa mingi ke mbongo abeti kayu afuti ba charge na ya afuti ba gaz afuti ba nini ala bani ko supporter bato na kimba or kaza pe na massa muso azata muso camerounais pa tinda mbongo meloko ya congolais te voilà d'où faut pe ça va okanda donc niveau na ba koma eza moto a pété plan abando lo ba n'importe quoi condamné nene oyebi ke na vanda na vie na ngamo boye akuti mwasine na mbeba menacé moto akutaki na ye oyebi ke bakangaka ye akoti président pe babimisi babenga un crime passionnel babe azalaki na état de choc yango asala acte wana babimisi ye mondele abimisi voilà pani bango te ntan bakomaka na bakanda wana badekone po moto awuti kayu na ye moko asali kayu na ye anikwami aye na ndako apakoli bavik salali lobi na 5 heures alamuki mbongo azwi sikofa kipe bato na kini mpo na nini bato wana na mboka na bango bazosala mpe me baofuta biso te oubien baofuta biso moke makasi alors yo okondane bato wana eza jour bakonzi bakobongisa biso tikosenga poto omonake bacomportement na bango ekochange bakoma libéré bakoma kosala baépargne na bango. Merci beaucoup, Godel Le Fombo na base. C'était vraiment réellement plaisir. Mesdames et messieurs, mes fidèles à DML Télévision original. Merci à Debrilo. Tu peux essayer de mots, tu connais dans l'endroit sur toi. Godel Le Fombo en tout cas, na CP, na sagesse, na intelligence na yo. Merci beaucoup pour Nathan. Mais selon l'information, tu as vu, babi, il paraît que moi lango, oh bazo babi ba publier, azamon na boketu, azan et puis moi na boketu, té. Pour tout le monde qui ne moi ça na salle comme émission, mais babi il paraît que moi lango, ané moi na boketu té. Est-ce que vous avez un mot Yaroloba? Na communauté congolaise na ba artiste nyonso o bazuli bako kolanda yo na ba konzi ya mboka na peuple azotala osiko rapidement pour te tika population na problème te ndeti biso siko na bombo ma ebima na ngo sote to lobani makamutu za ba konzi ba comprendre que bazo diriger mboka et pour ba diriger mboka biso bato lingaki pourquoi biso bato lingaki ba sala pe volonté na biso zani to vivre volonté na biso to vivre tout ça na biso makambe belé te tout ça to vivre to mela maya bien de tout ça no courir ça lobe daki du journée na biso mais courant pe zalaki te pour nini ba benga ngo fédère très bien fédère wana za faute SNEL mais comment charge na biso ba congolais ça ne va pas très bien donc chef de l'état abeta bina likofi na mesa eza na makambe belé ko sala ba conseiller na yo soki bazo landela makambe souté na banza erreur grave toujours kende na ba moment électoral mokonzi la muka penza la muka po pas ezali très bien ba avancer ezali to obeta maboko biso za lo ba o misusu wana te ba ndima ba tuté chef de l'état na mama wasala mais ke boko sala mama bien kufi po mabe zo continue très bien donc luko zo sala bien ozo buma mabe ngana bandi conseil na opesa na mokonzi yango wana po ba bien pe zo salama très bien lelo na ultima tonge na moni ndenge ba makadami salami tout autour ya victoire na ba sima wana esalinga plaisir mona mona très bien awa na bumbu na mona ne zo salama mais mai bi makate 3 ans yango ochanga makadami mai zo matin na omela mai mabe na otika makadami ona kufi ba kundinga donc wana tout ezo sala ke bien te très bien donc ngai lo na en tout cas population na opesa na ba on faute diaspora talayo diaspora bango nyonso baza na problème po congolais moko taza à l'aise na monde atova na États-Unis poza na batata mwasi ba mama leka bandeko bazo souffrir yo oza à l'aise ne mutaza à l'aise ate ezaka ke ba konzi surtout chef de l'état ayeba ke babola mazo sala ko ke les pertes pamba tango ba obuma mabete OK donc bazo sala bola mo même mabe ba bomango très bien mabe zo continuer très bien mabe zo continuer muta ma ezo bima te poani eza volonté voilà yo quand mbongo ezangi po ba circuit nous aussi bache ba lobi na biso etikali kaka ba raccorder ko raccorder ça coûte quoi na Congo lelo donc eza volonté très bien mais ce qui chef de l'état beti li kofi abi na bota na makambo fumba lo ba kuna na bombo c'est trop pour que nous raccordons ba ya ko raccorder très bien donc voilà et lo ngana osenga ka yangwana chef de l'état vraiment pardon na bumbu awa ngana za mwana bumbu na lobeli na commune na biso mais eza non presque kin mobimba
courant kutu koloba te donc SNEL wana ezo trike yo régie des eaux bazo trike yo nauti lelo matonge nauti kalamu sikoyo avant na yawa donc courant eza te. Très bien. Merci beaucoup Godé Le Fombo. Un mot pour la DML TV original. Chaîne Nabisho Bandeko. DML TV original. DML TV, plaisir à trop. Namoni matériel à bien. Malgré batterie, batterie de vidéo. Voilà. Donc vraiment DML, sur routine de 15 batteries, ça l'a bien. Original, il y a poteau. Très bien. Pour Awa, tout ça, on a ma batterie. Pour Chango, ça les 10 minutes ici. Très bien. Donc ça il a un cas na ba chinois ba déclassé ba yena wa. Donc na CPL na chaîne et puis na zo senga ba tu ba s'abonner. Ba abonner ba s'abonner belé pour moni mago mobali nzambe. Na songi ya propre. Et ma bête ya propre. Ya propre. Songi ya bien. Moi te tango tout na ngai ba chanani. Ya songi. Mais ya propre. Merci beaucoup. Allez, fais ça va monter une rapide photo cité. Merci beaucoup. Voilà. Kepe na caméra. Bob Kokissa. Bob Kokissa bambote na ebele. Il y a d'ailleurs d'alom. Très bien. Pesi bambote otazali. Na pesi femme na ngai Blanche Mbemba. Voilà. Moi c'est moi bien na pesi ya na nga Shora Mbemba. Na pesi Bruno Lobi Kambonga propre, Amoli Mabassa, prêtre na Niva Mukete, Douglas Kibisi. Na pesi directeur international à vie Serge Kambankuna, na pesi Aimé Moubala Kika, Firmin Firango l'archevêque de Bandal. Na pesi coach Yamontu Mamadou Polondo, na pesi Ado Lungu Koda Bundes, na pesi Alexis Louao Pangi. Alexis Louao, na pesi José Salah ministère British. Na pesi Sepres Nzazi. Bambote na Okoto Zali, na pesi Didier Salakiako, Kapo Bakala. Papi Bambi, na pesi ya Michel Kubika, Laurent Kadogo, administrateur à vie, il y a un mouvement, na pesi Pati Mamboulou Nangola, président Rachidi Koupa de tous les jours et de tous les temps, na honorable Johnny Mwade de Paris, c'est pour bientôt, na pesi Mbambote Belé, et na pesi René Labé de Paris, Lissoussou, na pesi Mokonja Kimbanseke, Padou Mandiango, na pesi Bambote Otozali, na pesi Kodamboka, ya Willy Mosheni, de tous les jours, na pesi Bambote, ya Jean Mokenge, na Obo Sanate, analyseur ya Kati, na pesi Bambote Otozali, analyseur Molobelia Solo, na pesi Bambote Otozali, Gazimbudi, Bambote na yo, bino tu bato bolinga ngai, bamususu na yebi ke yo za caméra, temps ezali, on a continuer ba kombo zate, bino peta msune émission, msota mso mikolo koma inote. Très bien. Ya nga pa shabora. Ba obo yiki kombo teta mso koma ite ba juro, koma kala. Western kutu na yebi ke. Suka. Ari ya kutu nanu te. Suka. O emata clip te, o publier ta clip te, pour ça publier ba yebsa. Google o yebsa nga, tu vas publier clip na. Donc ça comme c'est tout à fait normal. Rappelez nga. Très bien. Il y a Jean Chibo Chiboaba, un grand frère propre, na Robo ça n'a jamais. Michel Dindamba, il y a Michel Dindamba, il y a Neris na Suisse, il y a des gars qui sont là, il y a Derek Moss. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons un gros merci. Ce qui est Michel Zaki réalisé, c'est merci pas à Bob Kokissa, la prise de vie, Yannick Yourapro, la réalisation. Merci aussi à Yomoro Bob, la montage. Et merci à Debrillo. Donc, merci d'abonner à DML TV. Original pour la confiance, Seman Dongala, merci, Christian Balou, merci, Rigo Mambasa, les responsables Azarana Suède, même Nicolas Zopé, Manakas en France, et puis Albert Tabatou à Bruxelles, Kalaté le 3 juin anniversaire à Mago, Nayo Kasson. Merci aussi à toi, Papa King. Merci à Dieboang, le seul qui me reste à Paris. Merci aussi à celui qu'on appelle le Serge, mon passe à Banque mondiale, monnaie internationale, Kalaté Nakata Kintori Ambaye. Et puis je dirais ainsi un gros merci à celui qu'on a. Le Chili en Voulouzi, petit Nangaï, qui est belle à la tête. Tu as merci et pas inaye à l'Ingarabi Sopi à partager l'émission. Il y a Magokomonaye, Maman Namundele, Jolie Zola. En tout cas, rendez-vous demain avec un nouveau numéro sur votre chaîne DML TV télévision. Quand moi je vous dis, on est ensemble. All together.
des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original.